Akangu pe bangankolo wangai Telespater loyeli malamu na makamabuki. Yo le sako na bino boso ngai tata songi tata makamabukile. Alors lelo na yeli bino likambo ya mupenya oyo ndenge ba mama ya ba YouTube bazali ko tala nga na kombashe ba mona ngai te. Lelo na ko accuser mupenya mwa mukie. Lelo na ko accuser ba mama ya YouTube bino bozali fautif ba mama, surtout mama oyo ya Congo température na mama lumière. Le pire c'est mama lumière na mama soki jikaka wana na ba mama misusu oyo oh, je suis qui mfuata bino nyonso boza bandoki bino nde mutu bo bebisi mupenya eza bino ba fautif eza mupenya ye moko te. Pourquoi je dis ça? Mupenya aza ko lekana net aza ko finga Mike. Aza ko finga Mike, aza ko loba o Mike aza tata irresponsable. Bino bozaka ko loba, oui mupenya panza ye, sala boye ko bomba ye te, bimisa ye na mpoasa. Azali faux pasteur va bozali kotine na mupenya loba. Bo forcer mupenya loba makambo ebele ya buzoba. Mupenya leki abandi kutu ko finga na bato oyo esengela ki a finga te. Et c'est ça qui a fait de sorte que non Mike abima. Na réalité Mike alingaki ndeko bimati. Parce que tout le monde a moupé de finger Mike na ndenge nyoso aloba ba beta yi ba sala nyo abimate. Mais Mike abimika atango ba simbi bana ya bato. Et ça vous dit pas quelque chose? Mike abimi po na raison wana. Ce qui kaka Mike yé moupé na zaka ko continuer ko finger na Mike alingani ndeko bimate. Mais Mike abimi po amoni non. Moi je suis akomi ko kende mabe ko finger bana ya bato, ba mongol, ba nan eza bien te. Ya wana Mike abimi a redresser. Alexis pe ba photo botala tango nga na kena kuzwa bana baza ko lata boy. Alexis botala kiti oyo bana baza o balale wana ezali esika oyo ye azalaka ko gémir na monsieur na ye wana. Ye mupé na leki abandi ko lobo Alexis photo botala ezali nga moko na public. Oui, ezali yo mom to public yango. Ezali yo moko ye ko confirmer que non makambo Mike alobeki c'est vrai. Parce que photo wana o Mike Alexis que non tala esika bana baza ulala ezali esika yo zalaki ko gémir na mobile wana. Mais Mike alingaki ko faire comprendre nini. Et si ko sala bo soto na yo ba sexuel bana pe baza ulala wana donc malumba ya mobile wana ekoya na canapé wana. Oza ko lalisa bana na yo esika malumba ya bato musu ekoya. Osokola canapé ngo. C'est ça que Mike voulait te faire passer comme message. Osali bo soto, osali ekobo na likudongo na canapé oyo bana no baza ulala. Yo moko mpenyo leka na net donc on bimisi vidéo yo moko o lati bu kadi ya gaillard bana pe baza wana baza komona mu kadi na yo. Ça c'est pas normal, malédiction. Et les mamans ya ba YouTube baza ko kotela yango soki ndenge nini baza ko lo Mike a viola bakomi ko loba lelo bakomi ko lobo non mupenya a pas dit vérité alobi que non Mike a viola nanu mupenya. Oh ba mama ye mupenya alobi ba violer na âge à 17 ans. Mike a tourné question moko ya malamu alobi boye. Na violer na âge à 17 ans, na premier voyage to la deuxième voyage. Bobo répondre nesika wana parce que nesika wana mupenya ko répondre en côté parce que mupenya yebi tango Mike akenda mbala moko abala mbala moko ezana tango ya saka na 18 ans déjà. Ndenge bango baloba. Mais ce que vous oubliez aussi, bile pe ba mama yango pe ba YouTube oyo. Bile pe ba mama ba YouTube, boza na cerveau moko donc s'il te plaît Mimi. Boza na cerveau moko ya mukie neti ba lokote yango na fulu. Mupenya loba ke babala ye vierge. Mama na ya confirma, tata na ya confirma babala ye vierge. Yema mupenya mutaloba yango epa ya mama Muchopo babala ye vierge. Bon ndenge ni leko misusu no ba viola ye. Ba date o ya pesi wana ya 17 ans na date ya mariage na date parce que Mike akena mbala liboso kuna abala ye. Bon la viol wale le kamu kolonini. Oh na ba touchement ya cousine na ye. Mais ye ba yaka ko bala ye à âge de 17 et 18 ans. Azalaka vierge selon maloba ya mpenya na mama na ye na comment ça na tata na ye. Non, il faut arrêter d'encourager des fois certaines choses. Ba mama ba ya YouTube bino ndem to boluki makambo oiza bino bandoki. Parce que bino mpenya zolo ba na mama na ye ozali liwa, ozali plus que liwa.
alobi tu es plus que morte pour nanga mupenya alobi na mama ne mama aboti nzambe oyo ya se abimise na mokili alobi na ye ke no ye azali plus que le roi donc pour na ye mama azali insignifiant aza kuta valeur te alors que mama na ye azali nzambe na ye ya se soki mama alobi ekokangama bape na likolo ndenge mibeko ya nzambe pesami. Et vous êtes là en train d'encourager, oui, Moupenda sali bien, ba maman wana bazalaka bongo, ba lingi makamba ba tradition, papa na ye azali pasteur, akoki jamais ko sala makamba ba tradition wana boyi bien très bien ba pasteur ba linga makamba ba tradition te. Donc, bino na makanisa na bino bloka ba tradition la boza, une petite fille comme ça ko manipuler bino na makambo ya simple, boza ba yele. Beaucoup mi ko tia ye traumatisme na forcé, donc beaucoup mi ko forcer que non azali azana traumatisme, donc ya mbalaka ta bo bakis, bozo tia na vie na ye non. Surtout maman lumière na ba maman jikaka wana bandoki ba vrendo ki boza ba satana bana na bino bo memaka makambo na bango te na net bino ba mama ba YouTube makambo na bino bo ya ko memaka na net te bo fin jamais bo lobaka o mwana nga sali boy mwana nga beti o mwana pe bana na bino pe mona pe ba viola pe ba voix bana ba voisin te ya ba voisine ba viola mais jamais bo memaka na net. Bino ba mama wana oya ba YouTube wana bana na bino soki totali pe baba laptop bana kolandela ba vie na bino bana na bino mona ba viola bana ya bato misusu mais bo mema ngona net te mais boza ko tindika mupenya aya ko finga ka mama na ye na net eza bino botika ko accuser mama na bango ba boti ya mupenya parce que je commence surtout maman température Congo température a komi ko accuser ba boti ya mupenya non yo mama température comment koki ko zala d'accord na mwana oyo aza kofinga nzambe na ye essaye aza koloba na tu ne mérites rien meuf donc na lingala o mériter eloko te nzele oyo donc azo benga mama na ye nzele et yo mama soki Congo température tu es là en train d'encourager ça abengi mama na ye plus que liwa donc même liwa eza na valeur koleka mama na ye donc mama na donc pas liwa c'est-à-dire bon mooi donc cadavre. Donc maman nae cadavre eza na valeur koleka maman nae. Donc maloba on est bimi na monoko ya mupenya et vous êtes en train d'encourager ça. Yé moko peka ka mupenya bozo kota na finga bino boza bazoba ba maman ba congolaise boza bazoba afingi bino ba tufi na bino. C'est elle qui a dit ça. Il comprenait parce qu'elle dit bino za plus réel ils a singularité. Donc à un moment ba maman ou ya ba YouTube ou bo tala bo banda kote ya ka mupenya. Na mona ka bino jamais bolo bana mupenya tala yo po bandi ko lekisa kenda ko luka musala sala boye pona ni zolinga ka mobale pesa ko ebela ba mama ba congolaise mibali na bango ba sundela bango ba bana ba kima ba bibala ba zoba wana ba kima ba bana donc mibali ba zoba ba sokoto mibali ba kizengi ba sundela bana ba tika bana na ba mama wana bango moko batangisa bana ti bakoma na université mama ba misusu kuto ba bota partir ya ba 13 ans ba partir ba 14 ans ba 17 ans donc babala bango pe kutu te mais ba kolisi bana bango moko ti bana bakomi na université tala ndenge bana na balingaka ba mama na bango mais oya mupenya oyo asalaka te kaka YouTube la YouTube Facebook la Facebook Instagram bon moto asalaka te tala adu ba mbongo akepanza epa Fabregas moto asalaka te siko amoni apanzi mbongo esili akesenga Mike mbongo sikoyo tanga kesenga Mike mbongo Mike alibina na momo na za mbongo te ye amemi ngo na net o Mike a s'occupera na bana te voilà c'est ça le problème donc apanzi mbongo esili akomo ke luka sko mbongo pa tata bana ça c'est pas normal il faut arrêter d'encourager na ba mama o baza ko loba o Mike il faut assombela mupenya le pango afana na Mike o sombela mupenya le pango te ici donc bo kabwana libala ezate asa la vie na ye aluka musala ye moko asomba le pango ye moko soki Mike ko somba le pango bana wana ba ko lala ke pana yo ko pesa dala mibali ba pesa ka basi ba soki bo kabwana na mwasi bo pesa ka basi ba ndako te basa ba congolais zo baza ko lobo mibali ba congolais baza mabe mais bo bala bango su point boke no bala ba chinois boke no bala ba arabe boke no bala soki ba nani mibali ba congolais baza mabe mais bo bala ka bango lisu bo tala à partir ya mbala oyo ya bangonga oyo bo bala ka mibala ba congolais te basi ya ba congolaise bo boya bango bokenda ko linga ba arabe ba chinois kuna boza kitoko bokenda ko linga ba indien bo mona ba moni indien ba kataka akataka kanda na biso na mboka na bango est-ce que indien na sala prison donc ka bino mona ba congolais mabe
na ba mibali le kuta o kokote la o Mike asali ba bandi ko finga ba mibali le kuta bino ba mibali o kokote la ba bo finga ka Mike bino bozali ba mibali oyo o mona bazana mwasi na ndako na potwa azana mwasi me abima pe na mwasi mundele pe na libanda donc atia pe zemi pe na pe mwasi mo be mundele na libanda ba mibali wana surtout boza ba hypocrite un mobile ya ko osala bongo te oza hypocrite basi bazali soutenu mais yo mobile oza obonga so mobile c'est pas normal tous à la rappel logique même si attends à un moment faut analyser que ba makambo mopenya lobi que non mbala liboso le kaka loba que non ba betaka ye Mike atuni mutuna mais tokomi wapi na makambo ya ko beta wana ce que vous ne comprenez pas c'est quoi ezana makambo susu Mike azobimisa te mais mopenya kaka mutaye bien parce que moi je ne comprends pas pourquoi Mike atuni question wana mais tokomi wapi na makambo ya ba photo oyo na betaka yo wana jusqu'aujourd'hui mopenya nanu kuto apesi ba explication sur ma blog wana te bomoni alobaka ba beta ye abo mama na ye ayebaka zaka au courant ya makambo oyo ndenge ba betaka zaka na ba pota tout ça ba nanu wana biloko wana alibi maman na imta yeba yangwana donc yangwana siko bato mo lobono maman na yaza mabe tout ça mais est-ce que vous savez ce qui s'est passé réellement parce que jusqu'aujourd'hui nani moto ayebite makambo elekaka penza nini etindi bango bakabwana moto ayebi yango te bato balobaka ko non ba betaye tout ça yangwana bakabwana mais raison exacte to yebi yango te penza pona nini mopenya azwaka bala directement kimi qu'est-ce donc moi na makambo tozomona pe lisusu Moïse Mbiye un faux pasteur akobi pe ko bima donc nga na considère Mike le pasteur te Mike azani kaka moto simple boy azani kaka moyembi hein nga na considère bango nyonso wana mais Moïse Mbiye un vrai guégué un vrai ndoki parce que Moïse Mbiye déjà première sortie na yo salaka ezaka mabe au respectaka biblique siko au moni Moïse Mbiye c'est un lâche c'est un hypocrite c'est un démon monoko kaka o nga naza mwana ilolo soki nini wana hein mais azali incapable ya kotanga kombo ya Mike omoni Mike vrai mobali tanga leki soko banga tangi kombo na yo boy tata apandi yo direct Moïse c'est un hypocrite à 100% c'est un démon parce que il y a des signes il y a quand même ils en a bato mususu hein ba signe ya ba démon et laksamaka Moïse yo oza normalité na mona ko bizarre ba biloko na ba gege wana eza vrai on dirait parce que ce n'est pas par hasard Mike ayebisi yo kati yo koki kolobalanga makambo ya spiritualité boyebani boyebani lelo te donc ce qui Mike alobi no bongo c'est que yo quelque part ils en est leur mort bizarre soit moi je commence à suspecter pour nini kaka Mike Moïse Mbiye azana kati ya makambo ya mopenya c'est que Mike na mopenya ils en est leur mort de kanaki c'est ce que Mike pardon j'allais dire Moïse na mopenya eza makambo elekanaki Moïse azoningo bimisa ngo te c'est pour ça Moïse alobaki na suka lobi boy tôt ou tard makambo ne ko bi vérité ko bima kaka c'est ce que Mike azolingana ngoloba te bino moko ba mama ya ba YouTube bo pousser mpenya afinga tata ya bana na ye bino moko ba mama ya YouTube bo pousser mpenya afinga alobaka dévoiler soi-disant dévoiler tout ça bosali nyonso surtout ba mama mama lumière mama température wana donc bo finga Mike na ninga osakana te bo benga tata irresponsable tata boye Mike abimi alaxi bino kaka photo alobi kaka moi moke epesi bino Mike pona nini abimi akokaka koloba bongo te na ndenge papa mopenya fingi ye alobi azali tata irresponsable mais ye Mike alobi aleki kaka alobi kaka non azalaka kosenga bana epa nani okomona mopenya aza kolinga opesa bana te toyoka mpe na tomona mpe video asalaka alobaka akotikala jamais kopesa Mike bana kaka ye mpe ka mopenya na banda koleka banda koloba non ye alingi bana na ye atikala jamais koloba keno akopesa bana na ye epa tata na bango te tala lokuta ya mopenya alors que elle disait ça mais ce que autant Mike aza kosenga bana mpenya kosenga aopesa bana te mais ce que Mike azwi bana ndenge nini tango mpenya kendaka koyiba bakangaka ye donc adresse na ye bazwa yango parce que na Amérique kuna bazaka na système mo batiaka makambo ya bato bayibaka bato bafutaka bilo bandano te batiaka yango na net
mais si ka bazwa adresse na ye yango bakenda ko porter jusqu'au plainte. C'est ce que Mike a expliqué. Tellement bino vous avez le cerveau et réfléchir était, vous avez la kaka. Mike a sali mabe, fallait pas bima, fallait pas ça la boy. Asa babe tant mpenya zako bima tout le temps banda mpenya banda ko bima. Bino aussi pour mona Mike a leka banda ko lo. Mike a ko leka te. Mike a leki kaka pour allo parce que mpenya simbi bana ya bato. Donc ce qui moi je comprends Mike parce que Mike a mis le but ce qui n'a le but Mike mpenya banda ko finga bato ngana ba innocent. Ya coupe. Mais c'est ce que Mike a dit. Au lieu de se baser dans maloba ya Mike, non, vous avez basé la sortie à Mike. Et alors, mais c'est vous qui a fait de sorte que Mike a bima. Parce que bino surtout maman lumière na maman ba jikaka na ba maman température bino na ba ndo ki akosaka te. Na ba josi ki voita bino tout. Bozo donc bozali ko finga moi Mike tous les jours. Makambo kuto et c'est comme qui aussi là avant mpenya aleka na makambo ya kofinga oyo o alobi o ba violer avant makambo comment ici là na ngokutu kaka bino ba kosala ba vidéo tout wa kofinga yi makambo ya vaseline wana petite alokuta wana ye moko aleki alobi o azana zemi te azwa zemi ya Mike te ye moko pa aleki alobi so azana zemi ya Mike ye moko aleki alobi so azemi longwe ye moko aleki abandi ko lekisa ba vidéo ninga ke na ndako ya Mike aza ko filmer ndako ya Mike et bino boza ko bezali preuve mais boza mayele te cerveau na biliza wapi yo ke na ndako ya moto oza ko filmer na photo ya ndako ya moto c'est que ozana but quelque part ozo filmer ndako ya moto donc ozo filmer penza ndako ya moto o filmer photo ozo zoomer pe après ozo le bo non one is a preuve ou quelle preuve to ozo lukande preuve esika balala yo wana donc ba vidéo ozo lakisa biso ici donc eza nango kaka vidéo normale po ozaki pe yo moko te na ndako ya Mike to moni pe basi pe miso bazaki wana mibali to ki pe ba voix mibali miso bazaki wana na musique ezalaki wana baza donc bozaki ebele wa kolia na ndako ya Mike bon eloko mabeni elegani wana ozo lakisa biso ba vidéo moko boye kaka ya normal lakisa biso vidéo esika baza ko tuto o penza ba kotisa yo eloko bien wana voilà ko lakisa biso ba vidéo te o polo voluka parce que yo ye bino bato bazo tinda bino ba yebi ko manipuler ba congolaise ba yebi so ba bimisika moi vidéo ba loba momoni toza na raison tala boy na moni na conversation oyo Zawadi alakisi mais pourquoi les Congolaises bozali ba incompréhensible à ce point na kati ya conversation wana Zawadi ye moko aza kolela botanga bino ba mama ba YouTube ya soki boyebi kotanga te bozonga na bakelasi parce que incompréhension na bino ba ki illetrisme na bino ekomi kopesa makanda boyebi kotanga te mais maloba ko finga boyebi boyebi ko pesa conseil na mpende te kenda ko luka musala mais ko finga boza professionnel nango donc bino kota ko finga boza même na diplôme et o eleki ba diplôme à université kota ko finga mama congolaise za bongo parce que conversation oyo Zawadi azola bisa na kati ya conversation wana Zawadi azolela pona ni Mike ayakaki na tournage te bon boyebi sanga eloko ni ya mabe wana bakomi wana Mike ako kene na ite bako benga ye Zawadi azoloba mais tozo benga ye tout le temps ozo yambati ozo yakapela ba tournage te après Mike ayebisi botanga na oya ya pembe wana parce que oya vert wana ezali Zawadi mutazoloba oya komaki belebele wana eza Zawadi ya pembe wana sikoyo Mike alobi na yebwe sikoyo bon na koyaka mais boyaka bino yaka mais ko yaka yo moko yaka na John Mike ayebisi yaka na John botala na oya pembe wana Mike ndayebisi ye bon mais siko mabeni ni Mike asali wana so bango moko bazo luka Mike azo yaka na yete bon sika likamoni ya mabe o Mike asali ba mama mususu tala franchement atakuti ba bambaka motongo na ikuluzu ngana moni bato ba boma Yesu eza ba mama congolaise parce que comment se fait-il que bino kaka lika boyebi kotanga te surtout ba mama YouTube wana ba mama congolaise à YouTube wana pas toutes les mamans congolaises kaka ba mama JC ba mama lumière na ba JC kakaka wana ba mama lumière mama Congo température ba mama JC ceux qui JC nan wana JC taku na ba je suis taku ba je suis mfuati ba mama wana bango nde mto ba boma Yesu mino dans la mino na bango Yesu nzambe mais na sa mitema na bino boza ba ndoki boyebi mo pardon ti boyebi ka ko boma bino nde mto loba bo boma Yesu bo bimisa soki Barabas wana donc bango bino nde mto loba yango parce que c'est pas normal beaucoup qui ko bamba moto ne kuluzu boyete sans ko sala ba analyse boyebi pe ko tanga te mais ndenge ya ko finga ndenge boyebi ko finga mais c'est incroyable
kotanga bozali incapable ye Zawadi aza kolakisa alobi na bino mbala liboso ke non aza na zemi ya Mike te ye pe kaka Zawadi wana azongi alobi ke non aza na zemi ya Mike kaka ye moko pe Zawadi aleki alobi so non zemi elongwe kaka ye moko Zawadi azolakisa ba video ya ndako esika aza kozoome ndako ya moto kaka ye moko pe Zawadi wana alakisi bino capture oyo esika aza kobondela Mike mpona makambo ya tournage Mike akenda te bosiko mabe nini wana eza wana o Mike asa donc wana ezali viol mpo Mike akendaki ne na tournage te à un moment tala ba mama alexis bino video baza na kati ya studio bon siko mabeni eza na kati ya studio wana esika baza koyemba Mike aza na azosala enregistrement ye na kati ya ba tableau soki ya nani wana ye Zawadi azalaki na kati ya nani ya studio azoyemba bon moto mobali akofilme wana sikoyo eza nani oyo afilme Mike bomoni donc bazalaki jana bakuna bango banda kala ye Zawadi ayelaka mission parce que mopeni alobi yango alingi amona Mike akufa mopeni alobi yango bon bino ba mama ba YouTube wana siko maloba wana bozo sepela nango ye alingi amona Mike akufa donc ata bino moko penza yeso ata bino boso bomona parce que bino boza ko se baser na makambo ya viol donc bon analyser moi isika wana ya alobi ke ba violer na 17 ans Mike atuni bino motuna a violer na premier voyage na ye to na deuxième voyage na ye bolanda vidéo so nazokosa Mike atuni motuna wana siko boloba na mopeni a répondre par rapport à réponse motuna o Mike atuni a violer na premier voyage to na deuxième voyage mais voilà tout est simple c'est là où on va comprendre que nos petites filles wana azo manipuler bino maman température oyo liaza la donc atika jamais Mike tous les jours ko finga ka Mike yena maman so lumière wana ba finga ka Mike mikolo nyonso ko finga hein mais jamais vous pesa ka mopenya conseil mopenya zo finga maman na ye ozali plus que donc mowe ozali plus que cadavre pona nga mopenya zo loba na maman na ye bongo nzambe na ye ya sei o ya bimisi ye o ya pesi makila o ya pesi miso na monoko na bomoyi nzambe na ye ya sei o benga ye azali liwa donc liwa pesi bomoyi ezalaka et bino ba maman o lebo donc au lieu de condamner moi na wana esika tango tozalaka koloba na bino ki mopenya finga ka baboti na ye banda kala ayoka ka baboti ne bakoloba ta kokosa oh toza lokuta toza ko bambele makamba lokuta mais yango siko yemo ka bimisa na public boum pona la sabino ka na sombo na bino te afinga kutu na bino ba mama ba YouTube bona bozali ba zoba bozali ba tufi afinga bino voilà ete ya bino donc bopenya zo finga bino et donc bino bozana oh azani mwana poto c'est ça l'éducation mwana poto bino aussi bomona ba mindele bango moko ba sali ba donc ba du ba vidéo ba bandi ko finga tata abota bango na ba YouTube ndenge mpena zo ça bino so bomona ngana nana mona ngote mais so bomona ngo voilà botindela ngai ponga nana mona te kaka congolaise mtasala ka bongo après zo lobo eza éducation ya bana poto n'importe quoi quand vous ne connaissez pas l'éducation là il faut faut bokanga ba mbanga na bino bato lokuta o surtout ba tata lokuta ba tata moko balingaka mibali basi batiela bango qui donc comment dirais-je en fait ba tata moko balingaka omona pona bango balingaka ba finga Mike pona basi baloba bomoni ba tata ya bien pe bazali ba tata moko basosolaka bien bakanisaka bien bazaboye bien ba kotelaka basi donc ba tata ona ka ko finga na ko finga donc cerveau ya analyse ezati tata oza mobali yo pe mama oza mwasi donc ndenge oza wana soki obotaka pe bana mibali okoki jamais donc mwana mobali ndenge aza donc soki mwana na yo bakoseli makambo bongo yo kondima yango ngala tala bolakisaka pe bino ba mama bosalaka ba blog ba YouTube bobimisaka pe bana na bino na ba YouTube bo ndenge boza kotinda mpenya bima sa panza ye surtout bana ba wesh oyo bazotinda mpenya voilà faut panzaye azali faux pasteur azali pasteur Vaseline azali pasteur Doberman soki Doberman wana ba kombo nyonso boza ko pesa ye bandeti lelo Mike aleki alobi kaka soki 2-3 mots boy tala ningi bo beli ki mpelekesi bo bandi ko loba ono Mike asali mabe Mike apengi Mike fallait pas abima oh fallait pas comment vous encouragez mon père de sortir pour insulter son ex-mari et quand l'ex-mari va faire donc il est sorti il a même pas dit beaucoup de choses. Juste quelques mots, quelques phrases. Et puis c'est bien qui me pèle. Et là, vous êtes là en train de se palpiter. Hein? Comme ma yanga. C'est pas normal. Oh, non. Les mamans de YouTube, là, changez.
bobengaka bolobaka mibali ya bakongole baza mabe me bobala bango te nga na kopesa bino option wana bobalaka mibali ya bakongole te mpo baza mabe bokenda kobala na bino bawara bawara baarabe bachinois basoki banani bokenda obala bango bobalaka bakongole te mpo baza mabe nga na encourage bino sur ça donc namona congolaise moko te aleka abandolela oh, intel boye mobali mundele na ngali akipa asala nga bien te yango na kito ba mibali basi ebele babala mibali ya mindele wana batrompaka mibali na bango ya mindele tala ya makambo mosusu to bandi kobebisa na bakomba bato toyebi ke non basalaka yango esala bien te parce que toyebi basi ebele ya bacongolaise azobima na mobali ya moyindo pardon ya mondele na ndako na ye mais na libanda azala likango ya moyindo congolais bazali donc bosalaka te sorte ki comme si basi ya bacongolaise nyonso baza basantu ndenge tozoyoka bino o mwasi mutu abotaka mobali mais alors bongo mwasi abotaka mwasi te eza nature na bino eza nature na bino eza biso toza banzambe te tobota tosala de sorte que non biso tobota non nzambe asala moi donc wana ezali babe yango égalité mwasi abotaka mobali atiaka mwana c'est ça l'égalité l'égalité ezali te que non mwasi alati pantalon mobali alati pantalon non wana ezali égalité te nzambe ayebaki mpo wana asalaki mwasi na mobali différent mwasi nzambe ayebaki yango nzambe ayebaki mpo wana asalaki mai na mabele différent botala mai mabele ezalaka na se mai likolo nzambe ayebaki oh shaise nzambe ayebaki mpo na nini asalaka mwasi azala na mabele mobali azala na mabele te nzambe ayebaki mpo wana asala mobali azala na kiki mwasi azala na kiki te c'est ça qu'on appelle l'égalité l'égalité ezali eloko ezali opposé eza ndenge moko te bakosa bino te mondele nde azoninga kosa bino ke non oh égalité ezali il faut mosoki mwasi aza na kiki pardon mobali aza na kiki mwasi mpe aza na kiki o mobali azosala mécanique mwasi mpe fa asala mécanique donc nyonso oyo mibali basalaka il faut mpe mobali mwasi mpe asalaka yango wana bazokosa bino c'est ça qui vous ont induit dans l'erreur botika makambo wana ya koboma moto boye bino bolingi ni Mike ami boma ami diembika comme ça mitema na bino sepela ndenge mopenya lobi ke non alinga mona Mike akufa boza bandoki ba mama ya ba YouTube oyo surtout mama lumière wana ndoki mama lumière bimisa bana na yo na net to mona pe bana na yo to mona pe bizala ba bana na bo bimisa bana na bino bo pomaka ba bana na bino te surtout yo mama Congo température ko tiaka pe nenga na sala te ngala zanga konifoti te ngala zanga talaka voilà yo lokolo zali konifoti longola sikoyo tiaka elongi na yo to mona pe elongi na yo bana pe ko tiaka belongi no bimisa pe bana na yo bimisa pe mobano wa mondele puisque yo lobe ozali konifoti po bino mto boza ko tinda mpenya abimaka na net abana ofinga tata bana na ye tango mopena ko finga tata bana na ye mopena Mike ko bima te hein Mike azalaka ko bima te Mike abimika po kaka mupenya afingi bana ya bato c'est normal nga na place ya Mike na kosala bongo na kotika na nga ofinga no ngai ndenge olingi mais tango zo kosimba bana ya bato c'est normal te et bino ba mama na boza ko lobo et bino ba mama na boza ko lobo non mupenya azana erreur te to ko condamner mupenya te to condamner kaka ba boti ya mupenya bango ndem to oh boza ba ndoki to condamner pe bino po bana na bino pe peut-être a viola mwana boto ya bato quelque part ba mama ebele ba sundola bana na bango na ba Congo parce que bana na bango ba viola bana moko boy na Congo ba sundola bango ba mema bango na poto te ba bota misu na poto bazali ba mama wala bo bimisaka bana na bino pe na net kaka ko finga boyebi mais mayele na mitu ezati non à un moment ça commence à déborder comme ici etondani na mai. Voilà, ça c'est pas normal. Et je comprends pourquoi Mike Abimi a pandi quelques mots. Hein? Mais oh, pour Nani Nabimi, fallait pas Bima, fallait pas le baboy. Asa mobile mabe. Oh, tala. Batango nyon, nayoga toi. Na ba mama oyo ya ba YouTube oyo, ba komi ko lo ba susu. Oh non, comment s'appelle celle là? Yvette Aneka qui tu faisais trop quoi. C'est vraiment c'est elle qui crie. Ok, c'est pas. Allez, bisous, chien. Bisous. Allez, vas-y. Voilà. Bah, maman, il y a YouTube, voilà. Hein? Bah, maman, il y a YouTube. Bah, comme il y a oh non, Mike, Atindaka, Yvette, Asala, Asala, oh, Afinga, mon peña. Mais, bino, bah, botala, bah, YouTube, nyonso, oh, il finga, Mike.
bozomona yango te kaka soki quelque bato bakotelaka Mike baza pe ebele pete ya kotanga kutu na 5 misapi tokotanga kaka soki misato oyo bakotelaka mpenza Mike yeah bon biso oyo tozala biso nga naza nga moto botyanga na makambo na bino wana te donc bino boza bato bakoni fwati à un moment faut cerveau na bino esalaka bino nde moto bozobebisa bana ya poto o eza éducation ya bana ya poto boakoloba bango bongo bozalaka koloba bongo eza nango bana poto bango bazalaka bongo bazalaka bongo boencourage na mabe na ye afingi mamo aboti ye et bokomi kokondane susu mamo aboti ye mais vous êtes des diables mupenya leki na nga okoza pe mwana na nga ya mupenya conseil na kopesa eza boye koyoka bamama ba YouTube wana baza bandoki balingi yo te parce que mama oyo alingi yo akolinga jamais olekaka na net boye soki yo mama alingi yo akoloba no kenda kozwa bapreuve wana mema yango na tribunal porter tata na yo tata ya bana na yo plainte pe porter pe papa na oyo abota yo plainte na mama abota yo plainte soki basala yo penza bongo mama alingi yo akoloba no bongo mama alingi yo te akoloba no lekana YouTube panza sala boye finga ye aza mabe bakotinda yo osala bongo bazotia yo na erreur sans le savoir hein tala sikoyo ezana ngana koloba ngo ezana ba parti mususu mpenya ezana ba raison mais ako perdre ba raison na ye à cause ya koyoka ba mama ba YouTube là voilà tokomi wapi yango nazaka na raison po ba mama ba YouTube wana ndem tozo kosa yo ok donc baya kokomela ko na Facebook na ba compte na yo ya Instagram wana biloko wana bakomela yo sala boye yo potanga ba commentaire wana tango na tango avant que tu mpenya abima aya ko contredire Mike ako bato ya ba nano wana ba commentaire wana baso oui eza ba photo ya montage eza ba allez mpenya pa leki abandi ko lobo eza montage alors bien ezali montage mais a publié photo abi wa moni azu yango epa na ngai bon montage pesa wapi c'est ça quand on vous dit que vous avez pas de cerveau vous ne croyez pas ma sœur s'il te plaît tala ce que vous avez un problème il y a soit disant traumatisme hein ndenge bato baza ko lobanga nazo kwara nango to za nango te donc ezaka nde oza impoli et la raison pour laquelle tu te comportes ainsi vous allez très impoli. Il faut okenda ko s'éduquer. On le bagi éducation ya mindele eza bien. Mais donc mindele baza très impoli et c'est ça que tu es en train de ramener chez les Congolais. Wana eza éducation ya mindele ko finga maman abotai. Eza éducation ya mindele. Wana pona bino ba maman chronique ya ba YouTube wana nde éducation malamu. Il faut mwana finga ka tata na ye, afinga ka maman na ye. C'est ça. Alors que biso tango tozaka kola barolo bana biso omona ataku tata na yo nini mokinza liboso na yo. Jamais koki ko accuser tata mona tata ko accuser mwana mwana yo nini mkinza boyendeni mais nzoka nde ye tata mutasali yango mais mwana yebi na conscience na yebi ngate mnasali yango mais bon afani nega akimia biso to kola bongo omona tata beti kinzana penza ko devo bubu akoseli yo mwana mais mwana munoko kangami ayebi ke non mais papa ye moko tango zako kinda nesika na fandi alibi na salaki mabe omona akisombela mwana mo eloko wana signe ya pardon parce que ayebi akoloba na mwana boyete limbisanga mwana akoloba na mwana bongo te mais akisomba mo mwana zwa biso to kola bongo mais okoki jamais to finga ba papa mama ku to finga te bilo wakati ba mama ba bota ba nebele basala bana na bango mabete mais omona mama mwana finga biso tant que tozokola ba mama ona mama zo finga mwana c'est comme si yite mta bota ye mais mwana zo finga mama te afandi kimi azo yoka mama mais bonne lelo yo donc mama fingi ye pas fingi mama non ça c'est pas une éducation après azo kaka omona ba mama na oui eza ba éducation mindele non respect c'est réciproque respect là et réciproque ezaka pas mikolo na mikolo ezaka ba mwana na mukolo te mwana azalaka toujours irresponsable et pas batata. Moi na koki jamais kozala responsable et pas batata. Moi na komaka responsable tango papa nuni, maman nuni, baza sous na capacité ya ko s'occuper na bana te, bango ndem tu va s'occuper ce qu'on a na ba boti na bango, wana est-ce que responsabilité komaka wana. Mais tant que baza na bilenge, baza irresponsable. Voilà. Mais là, à un moment, les mamans de YouTube, arrêtez avec ça. Là, bon, que nous l'avons misala, misu penibino. Vous allez misala te kaka YouTube, kaka kofinga na kofinga. Moi, naza kofinga maman a bota eli, ozali plus que li wapwa nangai. Et bino wo sepela nango,
bonne des hypocrites en plus boza ko condamner sous maman abotaye. Ça c'est la faute aussi à maman ou à botaye parce que maman abotaye alekaka azara d'accord na ba makambo ba maman ba YouTube bomoni hein maman bota mpena moi ce que la bino hein bomoni ha à qui la faute donc ngala ko conseiller na ba maman bota mpenya bozwa hein non bozwa mwana na bino bobenga ye boteya ye lokola tata azali pasta hein bon bino moto boza kofinga Mike azali faux pasteur c'est que papa ya mpena pas faux pasteur parce que akoki ki s'occuper na mwana na yede c'est que papa ya mpena azali faux pasteur akoki ki s'occuper na mwana na yede to lo babongo hein eza bien te bino ba mama ba YouTube boyebika kopelisa moto boyebika kotia pilipili na mungwa boyebika kotia pipi na mungwa na likolo apota boyebika kotia pétrole na likolo ya moto. Non, bino ba mama YouTube, boza mabe, boza bandoki. Moi je vous condamne. Je ne peux pas condamner mon peigne à 100%. Je vais condamner les mamans de YouTube parce que c'est vous des sorcières. C'est vous qui êtes en train de détruire la vie de mon peigne. Parce que mon peigne, tous les jours, bino bosa la live pour la finga Mike. Tous les jours, kofinga Mike, mon peigne zola na makambo bolobaka. Et c'est ce qui fait de sorte que non, mon peigne peut aller kaka le baralisus. Bino mongo botindaka mupena loba boye sala boye finga boye kotika yete aza boye panza ye mais c'est ce qu'elle fait et tant Mike abimi alobika moko allez beaucoup migolela oh aza tata zoba aza tata mabe pona nini abimi bon ninga afana kaka tout kimia à un moment faut réfléchir hein ngana ibisaka bino soki Mike aleki alobi et vous la bombe la preuve yango bo pesinga raison Mike alobika alobi kutu pe makambo ya vraiment ya profondeur alobi kaka non mupenya akendaki koyiba esika nde bazwa adresse ya mupenya ben takoloba ngo ya mupenya akenda koyiba wakosa oyo tozoloba oyo tozokosa nakoloba na bino awa mupenya azalaki incapable ya kofuta ndako azali maman irresponsable nalobako na masha bamo te na ba mupenya azali maman irresponsable akoko kofuta ndako te baakima na Kinshasa mpo na makambo wana bolobaki nazokosa ba preuve na lakisa bino mupenya ako kofuta ndako te azali maman irresponsable bo siko ye mupenya ningi ba pesa bana ndenge nini ye maman irresponsable azwa bana tika epa kana na ye mwasi na USA o nazozonga nakeka ba pona nakepa na une semaine na kozonga ake kuna banda kenda sala même pas donc asala même pas une semaine asala au-delà ya une semaine wana maman responsable oh à un moment écoutez des mamans là ba maman nyoso bazaka responsable te ba maman nyoso pe bazaka ba maman ya bulambu te ba maman mususu mona boti mwana ayini mwana bomi mwana ba maman mususu mona boti mwana aki abwaki mwana na libulu ya wese aki donc écoutez toutes les mamans baza santu te certes ba mona ka pasi kusika ko bota oui eza nature na bino bokoki koler nature na bino pas mibali te non hein biso pe ndingi na biso pe mona ka pasi tango etimbaka makasi mais to ya ko lobela ngo te na banete to lobaka na bino te non nga ndingi na ngai izo timba makasi boy donc talaka izo sala nga pasi to lobela ngo te et ça la pasi tango ndingi na biso pe timbaka penza ya ko timba to lobela ngo te hein. Donc à un moment les mamans il faut bon réfléchir puis boza ba santu te bino nyonso ba maman e ba santu bazali ba tata e ba santu bazali ba tata e mabe bazali ba maman e mabe pe bazali donc bozwa raté ki ndimo komisa kaneti ba maman nyonso baza ba santu ngasi oyo système na bino bokomi koyela na koloba mibale ba congolais baza mabe tala boke ni bala ba mibale misusu nga conseil na kopesa bino za bongo bo bala ba mibale surtout bino ba maman boza kofinga ba mibale ba congolais mibale misusu baza libre soko moni mobala congolais aza mabe kenda kobala mobali misusu eza na pétition bala mobala mndele mota pétition aza te na pétition bala chinois mota pétition aza te na pétition bala soki arabe kenda oh kenda kuna tika mibala ba congolais kimia soki mibala ba congolais bazaka mabe seke tata oyo abota pe aza oyo abotisa mama na yo pe aza mabe po ye pe aza congolais donc langage na bino bomaka pe ka bino boza yango na boza ko évoluer te parce que langage na bino ezalaka kaka moi si fois la parfaite donc bokoma kozwa makambo na bino ya ba privé bokoma kotia ngo na mokongo ya Mike ba mama ebele wazo yi na Mike eza makambo na bino boza komona na mabala na bino bokoma tia ngo na mokongo ya Mike ba misusu lokola mibale ba nyokola bango bakoma tia ngo na Mike oh attaque ndo yango pe ba lo non pas toi t'inquiète non c'est parce qu'en fait j'ai crié par rapport à ce que je suis en train de dire
Donc, c'est ça en fait. Comment bino boko zo ba vie privée na bino, botia ngona na sujet ya Mike na landa maman mo baza ko témoigner azoloba. Nga mobali na nga a trompa ngai, asala nga boye. Donc, ye a commis ça ngona ti yango na yinaka Mike parce que mobali a trompa. Oh! Ni les autres accès que non Mike a trompa pe Mupenya. Ni les autres accès. Po Mupenya ya lobby que non Mike mta alakisi ba vidéo ya oui. Mupenya lobby que non Mike alakisi ba vidéo ya mitaka la wana yemta publier. Mupenya lobby bon. Et bino bolobi oui bomoni aza tata ya mabe aza ndoki yemta publier mama bana na ye boza ba ndoki bino boza ba ndoki na Mupenya. Kaka la même Mupenya la première fois tango vidéo ne bimi la même Mupenya le bagi boy. Vidéo na tindelega moninga na ye mwasi. Tango moninga ni mwasi attaqué ye na katimini ye Mupenya yo balola maloba. Alobi non ezalaki Jacques Pot mta publié yango. Tango Jacques Pot a contredire ye et comme bitumba mikoleleki awa Mupenya zonga alobi on eza tata ya bana na imta oh. Tango Mike azaki na USA ye tango akeneki na Mike na tribunal fala lo bango fala lo ba que non Mike mta publié wana lo ba yango te bandaka la wana. Donc makambo nyonso ezalaka boye soki makambo lekani allez basali sorte que non soit disant ba bombi après ba yo lo ba après oh faut arrêter ça on est comme cinéma a plus tard ba yo lo ba nini ba yo ba sous makambo sous non Mike asala ye boye mais to bomba ki kaka pona to to yo ka sonya ko loba ezalaka bongo et comme cinéma et comme théâtre de chez nous faut arrêter ce système là ils ont normalité ils ont le kuta parce que ceux qui Mike a publié qui ba vidéo là on a bino ba maman et bazoba oyo baza ko kotela Mupenya par rapport à ça hein na lobité que ba maman nyos bazoba la bi ba maman oyo ya bazoba parce que ceux qui Mike mta publié yango na tuna bino motuna moko vidéo na e komaki na ba vidéo na e komaki na chombo ya Mike ndenge nini po ba vidéo ezaki na chombo ya Mupenya bo ya na ngai ba vidéo na e komaki na chombo ya Mike ndenge po Mike akomaki azwaki possession ya ba vidéo na ndenge nini pona banda ko publier yango. Pour ma vidéo les aga na chombo ya Mupenya. Écoutez, il faut arrêter ça. Faut arrêter cette histoire. Faut arrêter ces histoires à deux balles. Moi, je suis d'accord. Tout le monde là, maman ou bazali vraiment violé. Surtout ma maman il y a Kivu. Et ça ba maman tiens. Bana ba mineur na Kivu kuna bazali violé. Ba mineur il y a ma petite fille, ba petit garçon baza violé na Kivu. Boulot ba relever la rabiso ka makambo ya Mupenya elle est la vraie victime bazali na Congo. Ya za vraie victime te. Ye moto ba violer ye ba ke ba balier. Et ye pa nzimi ndenge to yebeli Mupenya azali très impoli, moto a violer ya lobby et pas ba boti na ye. Allez, ba boti ne ba no fois bala ye. Ye pe Mupenya lobby malon na bala pays. Oh, faut arrêter ce cinéma là. Donc Mupenya azali ici quand on a la zone d'Imila ngote. Nzambali misanga ici quand on a la zone d'Imila ngote, mais ce que moi je veux top bonde la bateau yo ba maman o bazali penza violer bazali torturer frapper baza ko panza bango biloko basi na Kivu ça il faut wana ezali combat oyo tokoki ko bundela pa ba Mupenya oyo ko leksa ba tutanga pamba YouTube ezotona na busoto YouTube ezotona na buzoba su makambo ezanga tina makambo ya Mupenya azanani asala ka te aza kutuna association moko ya malonga te nini te afo bo asenga bino bambongo wa afongola association mbongo association ekinda wapi asenga bino bambongo no mwana naza malade azaka soki na nini moko boye mbongo ngo ekinda wapi de bilo wa maman na habité cerveau na bino za ndeni. Écoute Mupenya luka musala moi j'insiste là-dessus luka musala soko zo luka musala te hein fana moi zela moi quelques années ou quelques mois zo mobali wa rolinga yo penza na ndenga solo sikoyo. Voilà, ce qu'on dit que ça la té, fanda siko mobile wana, après ça va yo bambongo, voilà, comme d'habitude. Bo basi belé ba congolaise, ba linga ko sala té, ba lo baraka kao, ngane la linga mobali, asala nyoso po na ngai. Tela ba basi ba incapable, ba lingi ko sala té. Ba zela mi bali ba pesa ba nyoso. Après boza ko se comparer na mindele. Alors que moi ça mondela kendara musala, alingi ko sala, asala ka kendara kelasi yo congolaise, yo mama ya YouTube congolaise yo, olingi ko sala té. Olingaka mobile pesa rombon incapable ya maman ozoyo ka pe sonité mais et ça sera l'éducation que tu vas donner à tes enfants okenda pe kela cité kotango yebité mais tu critiques des gens comme ça
Kotanga yebite kotanga même na lingala kuti pamba ba mama ba YouTube yebi kotanga ti. Kokoma kaka lingala ya oyo lingala oyo. Lingala kaka ayebi kokoma ti. Lingala zo koma na ba faute belé. C'est pas normal. Boza ba illetrisme oyo faut ici là. C'est pas normal. Ba mame belé ya YouTube boza ba illettré boyebi kokoma lingala te mais boza ko ya ko loba muzoba na net. Moi na oyo aza ko finga mama na ye boye. Tu es plus que morte pour donc ozali penza donc ozali mowei moko boye po na ngai donc oleka kutu liwa hein ozali mowei koleka liwa po na ngai donc po na ye donc même cadavre eza le moko normal po na ye donc maman na ye aza na valeur ya kozala cadavre te et phrase wana eza ko pesa bino somote. Hein? Vous passez votre temps à insulter Mike alors que moi na oya lobi makambo ya somo oyo kutu Mike kutu alobakate. Oh ba mama botika Timothée ata kutu ba yinaka mibali yango pe penza. Ya Timothée ma bebo eta ata kutu bana ngo pe ata kutu Mike yango pa za rapeni ndoki ndenge nini. Moi na oyo maloba zo bimisa so mama na ye eza honnêteté. Voilà, j'ai fait 45 minutes, bon, je m'arrête là. Voilà, parce que il y a beaucoup à dire. Mais le problème, c'est qu'avec le sujet de cette fille-là, il y a tellement des sujets, ils ont le droit puzzle. Donc, il faut donc voilà, et on va pas en finir. C'est ça le problème. Hein? Donc, ce que moi, je veux, bah, maman, bah, il est très, surtout maman lumière. Maman lumière, bah, maman, ceux qui Congo fouette, bah, je suis qui me fouette, donc, etc., etc. Bon, ça, tellement belé. Bokena ko yogela kokoma lingala, bokena ko yogela kokoma falansa. Parce que boza une éducation limitée. Boyebi ko tanga te boza ba illettré et c'est la raison pour laquelle bino boyebi ka ko finga mibali. Et c'est ce qui fait de sorte que boza la incompréhensible na tant bo converser na bateau. C'est ça. C'est pas normal. Moi ce qui me choque comment on a n'engé boza ko finga kaka Mike mais moi na le makambo ils a raté. Oh non. Mais boza ko encourager sur na buzoba ne boza ko finga sur maman abotayi. Ouais attends, bino lo ba non mibali bato saka basi te. Mais bino boza ko finga sur basi. Bo finga maman abota mpenya. Bon wape éducation bino boza ko l'accepter mibali. Ba na ba kutu mibali te. Bana mibali o bino mo bobota. Éducation ni boza l'accepter bango. Éducation ni ya malamu boza ko l'accepter na bana o bino bobota. Bana mibali o bino bobota. Hein? Bozo tinda mopenya finga mama na ye. Bino mo boza ko finga susu mama o ya bota mopenya. Bon éducation ni boza ko laksa na bana na bino mibali. Boza ba hypocrite. Moi j'aimerais bana na bino ba finga ra bébino pour avoir comprendre que non, ce que mopenya fait à sa maman c'est pas bien. Hein? Allez la tiki bino, peace and love. Oh buzoba. S'abonnez-vous.